site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena Masesa Magic Cleda Mama ya kotale la sexy Ndi mama wanjambe banoti ndanga pekisa yana yo tika matela wana nakosala tule na sese nazo ndimangane tobebana poko pale kengala ndiki makambo wana te azobisanga petit bibi ngana ye bibi makasi koleka voir même ye bayela ye bibi jour ngala mola bibi mutayela ye nuliste aza biro ya brigade dans la liste muto ye cellulaire aza mbele ngane amutafike tomona na ngane na balasa baba nini aza lidobi Yoza wapi? Oza wapi? Voilà, bonsoir à vous tous qui nous suivez, chers internautes du site www.congoelengi, bien sûr avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, Lelo, 42 Bouibi, toujours déjà écho, toujours une nouvelle sur la mort de notre frère cellulaire, animateur Oazala qui a émergé au sein du groupe BCBG de Jibin Piana, Papa Chéri, Aouti Kokufa Tikibiso. Et on monite au Kangai Mabokote, Congo Elengi, ils ont toujours une exclusivité. Tokitagi na place où cellulaire a bandai kulala, nous avons na place où et ça ndako où cellulaire a bandai kuchamutu et bomoni déjà bande konaye wana bomoni image wana bazolela et puis et sali bande ko tout passe. Alors Mpanzi Nangai nazana un confrère, donc lui c'est Yoyo Casserole, aza bongo chroniqueur musical, tokosolo anaye azala ipena ba bonne relation na cellulaire Watikibiso. Ya ebi moi quand même ebi ndenge maramata ebi ndenge nini bon ton rôle bateka aza pena information na ndenge probabilité biso lisolo que pardon cellulaire wa utine Brazzaville. Na olobake non yazaki ne présent na kata Kinshasa de Brazzaville ti mama yemu ayebi makamuto elekaki wana. Alors Yoyo Casserole, bonsoir. Bonsoir, merci Mike Lokamba. D'abord présence na Awezani. Premièrement Mike Lokamba, merci pour la question. Présence d'Angeza on a si yo moko tu gozo ba image libanda on dit ba ndeko musu bazolela musu bien que toujours c'est camé toujours une attitude yamawa. C'est parce que toi tu perdre notre cher ami, grand animateur dans Mboko, Abinisa Batouba qui parle en Sonsango, Abinisa Batouba Mundenge, Abinisa Batouba Gazon, cellulaire Yankobo, Yango Moni Batouba Fandi, pour nous Kabola Mawa. Yango Tomoni Batouba Fandi pour nous Kabola Mawa. Alors, Sangoane Utaki Wapi pour la Lelo, pour le moment, j'entends Missine, Atika Bisso, et Bandagindeni. Pardon. Cellulaire. Je voudrais quand même vous signaler, j'entends ici Naza Motone informé donc le Kamba comment non oui ba neni évolution de l'Ekakuna parce que ndewolanga yi cellulaire tu kokufa yango mona zotanga tanga a. Alors Sangoane comment inde Sangoana Mike le Kamba, premièrement merci encore une fois. Bino baba journaliste o lelo bosa fierté l'internet bino ba matika songo. Ça dit bo ke nango na ndenga ofingate. Bah on peut bazo finir na contredire bango te pour eza boulon na bango à chacun aussi son éducation donc eza éducation na bango ba continuer na so ba moni eza bien pour na bango ba continuer nango so ba moni eza mabe ba kokotika mais nazana na pesi mutu conseil te mais lobby kaka par rapport ya ndenge estime on nazana nango pour na yo Mike Lokamba. En tout cas merci. Voilà, merci Mike. Cellulaire azaki na Brazza tout liboso Brazza cellulaire ki na nanga et na boule qui est vandaki na bato cellulaire tout en aking avo betana lisolo bozanding na bozaki nding na cellulaire bon cellulaire et tozali na ye nous sommes des frères amis donc on a étudié ensemble avec cellulaire depuis l'école primaire c'était comme na ba humanité asuka na niveau oya mona ya ko suka pas que no beta
musique wana za ino na Geneva orchestre mo ya Kasavubu beta na IBG beta pe na orchestre moko na Ngiringi et puis babandali ba rumba de jeunes tout est consort en tout cas à Panza Teketo en tant qu'artiste musicien et puis cellulaire ti azo kende BCBG biso to kenda otikae na Milouz et puis Chibazuye à China na ma campagne na Esbag côté Chibanda Kovanda donc c'est ça. Alors nouvelle wana comment indi nouvelle wana bon pour nous on a si maté to kende ba moko ngana vana na parler na on lavé maintenant on la parole on a parlé téléphone sonne attends plus de 20 fois. Ah maintenant je me disais toujours na na benga ngaboé madame n'a pas arrêté pour il y a des fois Mosoki ezaki mwana ou soit madame Aza à côté akoye langa pe téléphone tina douche parce que na tika kiango na salon ngazaki na douche na kata chambre na ndako laver et aussi que madame Azate mutu Azate ngamona na vidéo laver na kangika esui be mitina salon natala appel ya massa na bisomo Olivier Stone akomelinga message que massa c'est Olivier décroche le téléphone na tellement que erwana ya maite mena ina crédit na komeli message oui Olivier tu dis quoi ayo rappelé ngai ay kasol yoza wa bibiso toza déjà awana Edi Mouyasi na ngai na Serge Poy né awa kolo place côté CLR akoma ki ko louer toza na Serge Poy tozo kende beach pour abengi biso CLR a sali 3 jours azolo baté le monte azoliate la bise frère ça nini o no asala crise et puis Bétier AVC elle à gauche nabi oh là là Nzambazana mon ami Kotazali bino bo précédé bo rapidité beach le temps ngana la taka pour na tinda ipe yelo mo patayer a réparango le temps ngana la taka na la petit ngana za na brandi bonde ake patayer so ga mi komeli place nyon so bino bo za la pesinga position na oya et ça que ba comme mama yemo ba comme beach wana ba zu corps déjà ba bisinga ba mona corps cellulaire ba mona cellulaire ba ika na courage en tant que mi ba comprendre déjà que ça ne va pas aller soit entre la vie ou la mort pour ba mona kazo bimisa ba fulu ba zu cellulaire aina canon suka canon natra et ba 16h30 17h ba zu ba ina eti na mama yemo na okoma mama yemo wana erka ba kominga pe na okoma mama yemo. En tout cas, tout le monde a été. Et ben on va comme maman, on va 10 minutes, 5 minutes après on a peine à commis. Il y a un ni calme ça, ou pas les a. Docteur Gouta Ebisibiso qui est cellulaire, a sali AVCT, n'a plus gloire à Dieu. Paralysé facial P et suété. Donc cellulaire, ça, excusez-moi, Azana est bien. Nabi ça va. Est-ce qu'il y a un débat réanimé pour que à la mouka. Moukete boy, bon on va epsinga biketa la yoana avandi. Place avanda kazaki souci à côté d'un mettre na position yako. Phase menamoni déjà à Gaillard c'était mai et puis bah comme il mundo parce que 4 jours yo bika ba musicien a pas ko la mafuta te malidi e kota te na nzoto wa place wana mona déjà à indi mais elo biso to remarquer tant c'est l'air à ça qui crise na braza mutu wana o bazaki na ina ndaku na a même c'est l'air na hôpital te agarda ki na ndaku ngana okamwa mutemani mutakoza na ndenge wana mutasali crise ozondi marola na ye sans que benga docteur selon ba information cellulaire na Brazzaville azalaki pa ya nani et puis banani ba ki na beach azalaki pa ya jeune moko yena yebi ko mona été ce qui est vraiment mutu ayene na beach Charlie massa mon père zakana biso en tout cas nzamba zakana massa c'est une information que cellulaire comme une état pour nani alors bina biso ki asaki crise cardiaque ça qui crise tant ça crise moi ba fuite quand ça qui crise ça qui na nuye moko moni c'est l'air pas ça esprit moko na ndenga mabete auto ba esprit ba Congo Mike ya ko bomba makambo c'est l'air to rova na yebone to ça no Mike a cause atana $5,000 na poche mais bolé la piaka au moni zaka na poche a cause a peine problème à santé a bomba ngo pona yemoko mais entre temps a souffrir. Ça c'est cellulaire. Pour na fuite que à faire un mois si ba pekisa ki na mois si wana ozomona te que suspect donc tu éviter à kufina problème à mois si voilà na yo ki petit frère na ye azolo bana komba to banga makambo ya Mike Lokamba yo ebikaka moi si on a évité aux au courant que cellulaire za na mois si que cellulaire za na mama bani babota bana misatu mona batu bibi chunza mona batu ngana akize pekisa ki na bibi leki ndazolo babo ngana akize mona batu te ezaka keso muta kufi nzambe muta decidaka mais quelque part babilo mususu pe ba conseil ba na représenter ke ba massa to pesa muninga cellulaire abana ko kati concernant car masolo ya bibi menga na akize bibi te
Et ça qui est toyo comme en hôpital wana toyo zonga en hôpital docteur ayeko ebisa biso moral ndeza la ka causerie morale abengi biso tout poto aki groupe ngai edi muyasi abarankoyi mission kasavubu tozaki susuna blessi ça m'a belé pété on a sorti karabiso de tous les temps de tous les jours les docteurs a expliqué biso non boza calme mais biso to ba docteur to ka ko soigner mais mon tapé ça bon moi et ça nzambe mais loko liboso to constater nde bayaki na sango kasali AVC za AVCT pour totali mon connaît tout droit to meki liboko na ye ndenge za raso mtasali AVC liboko eza bien to tombola likolo boya tombola likolo bien akritiseur que ba o ba priaka ba kene ko prier ba o ba moni ke fa bazana biso awa bazala mais biso toza banzambe te to aka ba docteur to sa effort ya autorité mutu maile nzamba pesa biso pour que mutu abika to vandi calme docteur akoti suna kati bien eloko réanimer wana mais ko réanimer c'est comme si on a que esimbité après pareil on a réanimation accueilli docteur Abimi on a bata BCBG na kata ote baza au courant te wana bata baza au courant ba obenga na pe ba luka moyen baya bu mukete bwe mbutakisa yeroya Seguin Mignon Maniata a combiné maître Richard Po Moutakisa le quoi secrétaire président eza JB qui ça secrétaire a déjà grande personnalité na kata mouvement et puis chef d'orchestre c'est la numéro 1 en sécurité maître Richard déjà ba autorité JB a commaté soit déjà coup de fil à Moutakis ou bien à Seguin et ça bien là c'est normal tout à fait normal à délégué bango tout à fait donc il y a quelques temps après docteur Abimi Libanda on a beaucoup courage na bi docteur parce que Mike et le roi so kufela mutu mo la chere a omoni ninga zo kufa babilo mususu mutalinga kufa o longola moi force o yata musuko simbaye parce que so mona déjà événement ndingi wana on a approché docteur na bi docteur excusez ngai yebsa la vérité problème ezanini docteur asimina liboko Mike lo kama masala ngai docteur abeninga mpanzi abi nina solano pour mobali pour acte au sali les actes bana miba mibali zalaka mobali masa na bino asa entre la vie ou la mort état comme nango soki abiki eza mambanza mais ngana sérieux en tant que docteur to sali tout ko sala moi za vie c'est l'air abikata okufa aboya ko sima mutu pona ngana faire paniquer batu tout na tika maboko na poche et mon akangi maboko na kena coin masa moi remarqué a epananga atuninga ninga habité loko yate nzambe na lobelo moti regardez na succès qui nzambe na lobelo te parce que muta se décidaka et ça nzambe abi OK to espérer kaka c'est l'air auzana biso en fille mukete boye maman moka bimi asengi biso dra les temps senga dra ba na chariot pas poser chariot déjà la porte déjà est sortie la drana bazwa ki balingi cellulaire tout le monde a lingi na musika to bi kata mususu bazo couvrir pour na malili pour être na sous-vêtement et na culotte de chambre et puis na bras cassé to bi kata mususu pour na malili ba couvrir et au sala que Mike Lokamba babengi deux personnes ba mettre na ba côté mettre Richard mettre mon gars Seguin qui na ba chena chariot et ba ni ko pousser tu comprendre que cellulaire à sa légalité tout petit na manque de côté nous autres oui don ami to Mike Lokamba ba kokolo ba ofo ba loba mais ça même ta c'est décidé cellulaire à sa tête voilà tu comprends une explication donc une information à la source vérifiable il y a un abisso yoyo casserole avec lexique biso sur la mort il y a cellulaire dans un moment qui batalobi ce qui cellulaire s'est retrouvé qui na Brazzaville s'est dit que JB Piana a boaki sakiye en même temps cellulaire à longwa qui na BCBG parce que JB Piana a zula qui est petit na biso fisé ou a boaki na générique ndesala qui que cellulaire a qui se retrouver na Brazzaville. Bon, une fausse information, Mike. Moni, les gens ont eu toujours du mal à interpréter. Cellulaire a coûté na papa chéri hormis mouvement na ninga parler. Jiba bengié après ça qui est là mon copo aura qui que c'est là zoga appendicite aboyer OK se faire soigner on a mundele arena na bokoko cellulaire et au ça Jiba pesi mbongo abikene ko se faire soigner mais entre temps
na remarqué aux à moi baisse il y a ba cri kende créer ba cri on a JB wana papa chéri à Solinaï Alsa kende wapi akende ko créer ndeza baza ba animateur ko luka ba recherche nde c'est l'air na ko luka recherche wana peut-être ko benga na mukolo non ko benga na te yo Mike na okene tina suka masala ngai et osa ki yo journaliste amonene déjà effort au sali aux informations à source bien que toi na Mohamed Toko se capé na ndenga mabete donc il a expérimenté que ça quand journaliste puis bon haute classe na sur internet et ça que papa chéri era lobine bon na boule ya ko encourager parce qu'il a compris que petwa ye wana fisé ari makasi aotala que c'est là na voyage na trop to kenane ba pote belé azonga a décevant na lelo moté pour place ba memara batu ba kimara meya akenda ba Canada, ba États-Unis, na BCBG, Londres, ba Espagne, c'est là à Sali ba France plusieurs fois. Donc voyage à souka ya BCBG ami qu'il y a groupe Mobimba, c'est là à Zalaki. Imaginez-vous. So JB yo ebi JB, ba beta ba concert ba propagande ma B pour que ba benga na ba Rio, ba JD, papa Cheranta Gembila, atali ba soldat na e, garda toujours structure. Bon pour loko on a vraiment rapport na fisé. Mutu ngaku na se souvenir nelo moko mutu moko kuta na jiba abina jibe petu na fisé bien que ça bon mais aroka ko boma batuté aroka ko so ba bina boma mutu lelo bien que ba boma te na musique ba baza ko expliquer kaka pour que aza na top a obanga a osala ngote mais ba célèbre ba soldat vous comprenez ba célèbre ne ba sali aroki te jiba bisi abi célèbre petu na za animateur nanga ya motema nga na ko perdre de cellulaire cellulaire nga na commis téléphone na téléphone nga na sali testo bonjour papa chéri bonjour presse c'est moi cellulaire votre animateur na commis lui en tant que papa pour na mi kona mitemba papa na gi na malade et puis famille puis gi na problème moko Mexico OK sur le champ nga na otobi que jiba za fier tobi que jiba mba téléphone té sur le champ na téléphone nga sur le champ jiba répondant maintenant j'espère que tu vas bien bon courage on est là. Cela veut dire qu'il y en a besoin. Mike, JB piané pour rien. JB en oli na cellulaire. JB abandonné ko. Nazongi sous moi mouké. Segé mouta se présenter na secrétaire à mouvement na numéro 1 à sécurité. Mais Terry Chacha. Bango pe mba futi mbongo po ata mutu soki akufi. Soki si basaki premier soin même akufi sur les champs. Faut foutre toujours bon. Donc bongo et bimi na carte entreprise. La carte entreprise. Donc n'enga na pesa message on a profité bino batala yo batala retour Mike Lokamba. Eza cellule eza bienvenue Makanga. Bien zola London. La charbo la fuma bilele Janik Atanga. Puis bato Afrique du Sud Kaeka Yembe l'éclaireur, maître Didier Mbouyi, Bariki Michola, ba Dodo Mukadi dans Botiga Bisoté, ba ope bana Belgique ba yebi biso ba loko ba demulo ipalaka. Côté ya Corée kuna, côté à Japon, dans Batika Bisoté, babenga, soit dans numéro na yo Mike Lokamba, soit dans numéro na nga, dans plus 243 na nga na bossa na pe, ya Uli Moucheni pe, a Rogo Benga, na plus 243, 89, 89, 84, 500. Donc c'est ça. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, donc mes condoléances toujours les là. Donc merci vraiment, courage. On appelle ça courage na yo Mike Lokamba, pour ça il a zappé frère na yo. OK, na zappé na ba souvenir bien pour naï. Maintenant le bango attend l'émission prochaine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci na Zola de la Cruz, Azota Labiso. Merci pour la première dame de Lausanne, la maman d'Erit Andilo Wawa. Un enfant pas comme les autres. Motema ya Viego Belisha na kata Switzerland. Bango na makambabu en tout cas ba kokarati batindara. Merci aussi na Anne-Marie Dibenga 5 ans de silence. Motema ya Diedi Benga 5 ans. Babi 5 ans de silence et pourquoi pas na Ite Brooks na kati ya Bruxelles Jean Laurent. Donc merci, on est ensemble avec vous. Voilà, je me permets d'ailleurs de bien vouloir saluer à Matou Idole, la carte Suède, Matou Idole, lobby, big up à toi, respect. Il y a soutenu à faire aboué. Donc tous les là toujours na bateau bazolé là. Et puis maintenant, oh ils ont la synonyme il y a polémiqueité. Oh papa Chira Sariboué, oh Kinga na Sariboué. Non, les Wezan ont râlé. Voilà.
tobanga liwa po tebi place to kendarate et le bal en fallait pour pas impresario Claude Ndombasi donc ndeko na yo cellulaire petit na yo propre na ebi vous avez na ba relation bien et yo atiki biso sans oublier vraiment na bandeko autour au bobenga kinga merci aussi na Piringa kati pena quoi o apesi information oyo na pesi mbote pena donc Jean Tamissine wa la musinga na pongi et sans oublier na Christelle Blanchot la taille électrique depuis France. Quant à moi, je remercie la grande équipe technique qui m'a tenu accompagné et reprenant de l'alité alors ça comme les Cédois. Merci na merveille Mampouya triple option play. Kongwelegi kofiba bonbon Grace Mizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy